eza nini soki oyebani yeba que d'abord avant yo bamosusu bayebanaka et après yo mpe bakoyebana gere nde kifedetaria na yo sino okosutuka lobi okomi motu moko okomi en l'air donc c'était sa contribution. Jamais Moko a décidé autrement et nous sommes là et nous sommes lobby na cinquantenaire, et puis bon, il y a la place des artistes et puis nous avons entre terre et ciel. Problème de travailler dans la famille, tout ça, nous avons un programme Ebimi à famille, non? Au programme famille, mais comment on a place mot des artistes comédiens par le président de l'ANTPC. Ceux qui sont en contact avec tu organisé, mais pas vous tirer.
kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.
changement ya mboka na biso, donc c'était sa contribution. Bon, jamais moko a décidé autrement et nous sommes là et nous obongisa na ndenga ka tosalaka lobby tokozala na cinquantenaire tokosala oyo tosalaka et puis bon tokoya na place des artistes et puis tokotika ye na entre terre et ciel. Voilà. Président, message moi muke na ba artiste comédien oyo kambaka ba oyo bamimonaka ba superstar na makamba mona na raté mais na likambo soki ezwe quelque part avengi alingisi singa président Masumu na ba oyo bazana en TVC mais likambo ntongo ezwa ayebi valeur na yo okoyebisa na bato wana nini? Non, non, je pense que bato mingi bazoyeba star te soki eza nini soki oyebani yeba que d'abord avant yo bamosusu bayebanaka et après yo mpe bato bakoyebana gere nde kifedetaria na yo sino okosutuka lobi okomi motu moko okomi en l'air moni mingi soki bazwi succès bakomi fier tout ça mais bato bazwa succès koleka bango koleka biso azalaki mpe donc eza un peu nayebi te complexe moko esalaka bato mais soki bazwi problème bango nde bato liboso bazalaka motungisi makasi mais soki problème eza te ozomona fier esika bato bakosangana soit organisation etali makambo ya profession na biso ki artiste non ye lokola yeba nini avani na coin azomona que c'est la fin du monde. Or ce n'est pas la fin du monde. Yango tobengaka toujours heureusement que l'association na biso ANTPC association munene oyo yebani partout oyo yebani bakonzi nyonso bapesaka biso respect tozobunda pour que chaque fois bapesa baartiste comédien respect donc tozobunda nango oyo baza na bango pembeni tokosala nini ntango problème eyaka bayaka mingi tozosauve bazovoyage bakoma na baambassade asali gros do mais bakosenga ye parfois papier moko boyebi ndenge na baambassade ezalaka wana oremplir na yo bamakambo nyonso prouve biso que tu es artiste actif akokende wapi na association na bamuziki babani akoya directement na NTPC et mikanda topesaka soki ekomi na ambassade baambassadeur batalaka c'est une association organisée reconnue parce que batalaka mpe na baconsultaka mpe tu vois tu sauver bato ebele na bafrontière bayema balufu tout ça awa bazosala bagros do mais ntango akotia nini tout ça komi kuna bambiti ye o président yo nani oangai makaya boya wapi oangai tout ça bon olobi bon ça va tika kaka to aider ye parce que ça mais tozonga nde bato toyeba ko gérer qui fait des taria pour sinon lobby na français comme babengaka bango baegri okomi nde koyokela baninga mosusu zuwa parce que yokanisaki ke yokaka non voilà. Merci président. Mais président, pour te libérer la vie sur la collaboration pour travailler dans la famille mais comme toujours dans la famille problème mokezate de travailler dans la famille tout ça nyonso bozomona wa programme ebimi ya famille non au programme à famille mais beaucoup a place awa mot des artistes comédiens par le président de l'ANTPC. Ceux qui sont en contact avec les organités, mais pas mais ce que boye, c'est que d'abord il y a une réputation à biso. Que l'ANTPC est un concurrent tout ça et que artistes et comédiens ont une conscience, un souci à vie professionnelle à toujours dans cette association. Donc ils sont une famille comme toujours. De plus en plus bazo diminuer. O masumu alembongo tout ça. Mingi oyo bazalaka musika oyo mitema mabe. Mais oyo bazalaka na biso bayebi ke masumu masimaka mbongo te. Ngana landelaka nde organisation de près de nous il faut na yeba eloko nini bosali ndenge ni po eza lokumu na biso tout. Gérance mbongo nyonso na famille. Biso nde tobundaka pona kozwa mbongo wana na fondation Mamba Denis Nyakero par le canal ya interface na biso maître Lombe. Nous avons profité de ça encore une fois Mama Denis Nyakero. Merci mingi pour na matanga oyo à côté pe les sous na kati. Donc voilà, et ceux qui sont côté na kati azo so ba artiste comédien valeur et biso yango nde tozo bunda pour que valeur wana ba ezala ba konzi ezala population zo na biso et kende toujours likolo. Merci beaucoup. Merci.
Quant à moi, je dis qu'il y a tendance. J'étais bis au cas de l'énorme. Tout le monde j'étais 10. Rien à côté de Singapour parce que auto est là, à ça il compte. Bis de série va combo parce que de l'Irak. Ou à ça il combo à la Iguana. Il y a le bis. Non, on a l'autre qui est le molo. Ou à ça il combo, ou je vois la peau à ça il compte. C'est quand il y a un combo de faire donc, si on a brutal, on a beau cabaché, on a Beyoncé, on a Rihanna, Toya, Koya, on a porté normal pour ça. Tosa. Problème des années, tu es tapagé, tu es collé là. Si là, on a bien encore posé comme masse, on a dans 16 il y a soit des ah, dans 16. Dans un collègue qui passe. Dans un collègue qui passe. Magasin ya meza collègue. Si na mondele maman chilo, aza mukona, maza collègue. Il y a le vide. Il ne faut pas te dire comment on se bat tapage. Donc, il faut faire comment on fait changer. Il faut changer. Là, ton voix c'est bien. Et c'est que ton compte a qui la bonne chose. Oh, il y a profit. À ça, la chaîne à YouTube, à ça, à la télévision. Oh, puis soit tu sur la RTG, tu sur la RTNC, tu sur la Télé 7, on a Aïcha, on a 7 TV, Canal Kid. Biso to ça d'abord a de sali. Oh afandi wana aza a atiki. Donc toi il y a la brutalité. Sans brutal, biso ko ça un peu doucement, un peu tendre. To senga kaka la toute ta famille. Gaïdi bide. Oh, non. Bango so baba. C'est là. Siko abandi te so. Ne babandaki. Babandi. J'étais ezali bakutani kwa po j'étais madame pour quoi finaler siko baba na de biso netinga mamuso obaninga yebaka tout monga sa succès awa to kanga awa aweka netinga mamu ngako so obiokalela nga ça de perte ba okalela ko na yebi vie tous les victoires moi victoire ça qui kuna ça ya sanité non ça bino ke bino na sama plein de ça benga sexte na linga kate to sama wa to ya wasele no ngana boti mona to comme déjà alubini nazo sala ba soki a zela amopeta bien kate bien kata na bele petene de bien adana jibeka bien ka akopeta te so makasa petete oh tala omoni soki muto za posa kuitu ça yaka yomo oya des personnes to personnes de posa yomo ngasa na bu na yanga mo ngasa na ngasa ko mamu so ngo ko te dinga yaka pele yomo na helio ela ngana ola deta fo passer na tele déjà o biso travail pele déjà bala bango to kala kwa kanela so il faut pas se dire non cité laisse lâche et sera lâche. Laisse le lâche et sera lâche. Laisse le patron et sera le patron. Laisse tout. Autre salaka, balobango, y a comme yote, y a comme yote. Donc, comme à comment on va passer 1 million de fois. Des fois. Non, mais on a combien de fois? Merci.
kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozwa ba information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele.